choix d'un continent que toute l'Afrique. En tant qu'analyste, l'annonce qui a été faite pour les Stades de France, pour l'artiste Fally Ipupa, démontre de l'impréparation, de l'immaturité de la part de son staff et de lui-même. Soit ça a été fait sous effet d'alcool, de la colère, de la joie, ou encore sous effet caca, il y a Tembe pour prouver que Nanazi international numéro 1, le date que Stade de France, mais maintenant il est rattrapé par la réalité. Mais il y a une journée cette investigation, est-ce que ça l'investigation n'a été par rapport mais les stades n'a jamais été contacté. Stade de France. Les stades n'a jamais été contacté. L'artiste n'a jamais signé un contrat avec un seul producteur pour. Comment na âge à Gauthier c'est aussi ça va faire aventure one. Zoga ne bino faut ba reporter un plus. Ndeko ndenge ya keboy. To yana na bora 22000, soki to beti lo 42000. Biso pe lobi pe so za basungi. Ata na 2027 tosani. Mais bino bozo la yeke teta ba kamlukuta siko biso na âge tozala ngo oyo. Il faut totaler na kata site to mo de yakete. Beti tako confirmé. Siko to la na Gauthier c'est yo ça la sentiment mo be potara no ka faire na berere. Ok. Attends, il faut vérifier. Et dans ma rambo, il y a vérité. Car les ala qui vont vendre maboué, moutaïbi sur et la manana on ressemble à 3 personnes à boum. Et il va fantir. Mais le lot tellement tout le monde a déjà à créer déjà ma compte. Ma compte Google, ma bébé, bena Google, moi aussi on m'a repéré au loba. C'est que tout n'y ma question, et bisa qui était. Ndé naza ah, moutou tel, ah ouais bisa qui était date. Et à confirmer, Google a la vérité. Du coup, yo, on a situé on a que battu ba ebikete, ndeko kosani, beta. Du coup, yo zo est-ce qu'on peut soulager nos affaires et dans makio na so kota na kata site. Makamezo ko pesa ravement. Mais Gauthier c'est yo le que de bisa battu kete et ça makiona. Du coup, toke na makambo ti quoi? Tu vois. Je connais réalité les comment que ceux qui le l'ont moto à son bien lamba. Tous on a un téléphone. Est-ce que vous avez réussite dans le concert ou qu'il fallait aura la capacité aussi yako pesa Congo honneur ce jour-là dans le Stade de France? Quand le bagalo revient surtout honneur et gaya batunyo tu basani ba resepela. Na lobi boy attendre quoi sali 50000 pour na biso sani. Ok. Donc c'est là na plainte pour parce que ça la réalité makamune ni ça ni lolenge kendela parce que biso to le bagalo roni. Ceux qui tozala qui na kibomoko. Ceux qui tozala qui soudé parce que tant na baguette musique ya kalezo qui chance parce que tout le monde va opérer na ba chance. Mais le chance de pesa maté pour parce que to comme na ba tendance na ba parti pris kala tozala qui muke tozala qui na union fait la force. Mais le to comme belé mais to comme na kanda to comme na ba méchanceté. L'image du réel. Maman, apparemment, tu vas banda tonga la mona. Ah le café vous du boumou, hein, maman la mona là. Ah, pesta. Oh, ça va Miki. Ok, tu m'as bien passé dans ça, tu as beaucoup boué on a. Donc construire. Je veux pas ça de la maman. Fais la maman au pays ça. Venez là, sont là. On est sur la caméra, on peut ici. Mais moi, je me dis, trajet. On a eu ça. Parce que c'est un peu. Tu vas nous manquer d'ailleurs. Tu n'as manqué, tu n'as vu ce qu'on a. Tu vas nous manquer. Tu n'as manqué. Tu n'as manqué. Il y a le bolet là, ça là, on l'a ça tout ça là. On a la chic et la lion la chic. Et ça on l'a dit ça là. Bolet tout là, on l'a Ça me dérange. OK. Pour le balanga bo. Ça me basse. Na moi ça. Il faut ça balanga. Na moi ça génération. Mais yo ne vous allez vous allez trop si. Même moi là yo. C'est la vie. Tout le monde a fait en face la maman on est allé à ces bibo à fin la biso madé à pas de temps madé à le bagi lever la madé. Kasi ça tombe des artistes à votre bout tabatel. Donc un artiste ne doit pas être discipliné. Donc on est dans un marié boy. Ça c'est simba la respect. Pour les sous tout il sous ba on fait bon la ba contre ba mon biso madé. C'est dans mon l'autre sous la note parce que tout vite tout sous là. Il est spécial. On va aller l'autre. Ouais, on doit regarder ouais. On
Tingani na moi c'est ouais bien. Moni moni moso muta obo ya nelikamu ko foksa mutu zoba Les abonnés de GM Production, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette émission Analyse sur Analyse au Botalara et Belé. Donc voilà, tout ça on a bongo na Saji Mboka Konista. Donc lui c'est donc Kolonda quoi. Donc Konista, avec lui nous allons essayer de parler de l'actualité musicale et puis Nenge Moka Mibengara historien, Arozongi Sabiso na histoire parce que lui hein assez basaka vraiment plus na histoire quoi. Merci beaucoup na star ya bamayo grand frère na Pécho Bambote ya trop maman Césarine Tumba la reine de Paris Bambote na yo pire ve à petit na ye papa Philippe Timalembe escalier à l'eau là les grands maîtres ya yo yangwana na bosanité papa Pal Sekam papa Ntembo papa di ensemble Raman Kota Kolo Rotterdam grand frère ya petit na ye na bosanité pire ve à petit na ye Pablo Kitamba la balobi maison Kitam service toujours wana venanga dem Mukinda na Pécho Bambote Nicodème papa na Barclay ya yo yangwana grand frère Sephora Nanga maman na Zuzu ya yo yangwana na bosanité Tana Kailos maman na Zizu ya yo pe yangwana boza ebele pena bolanda kabiso jetu mawala maman ministre de Paris na Pécho Bambote bino tout bolanda kabiso restez branchés na GM Production star chronista Saji Mboka. Bonjour déjà. Merci encore Mars Ngunda tolobaka toujours ekenda batu etikala toujours batu tolobaka ngambo ya bomo etondima eza toujours mabele na ndenge makambo nyonso tu oyo ekendelaka na oyo ekomelaka biso tozongisaka matondo mingi epai yaya vraiment merci encore d'abord Cisco Kitenge les millionnaires Michael Jackson à tous les hommes d'affaires doki kolo ayeba kobatela moninga nino Yannick Iné à Rombox, les millionnaires nakati ya Johannesburg Kolo ayeba koza na yo. Merci encore na boss papi Matalatala Dakocha Kolo azala na yo. Merci encore lisusu na bokasité ya Kolo to komona vraiment dodo maziza motema Valentino maziza nakati ya Bilbao Kolo ayeba kojala na yo. Merci encore na le petit Tando motema Sephora Madalena do Kolo azala na yo. Doudou Tando motema Lorenzo qu'on appelle sur Bambote Belé. Merci encore na grand prêtre Pexi Tumba motema mère Wabelo takiba forme kola zanao. Vraiment merci encore na Ange Bokatolado ki kolo ayeba kozana yo motema ya kisola oracle de ki kolo ayeba kozana yo. Merci les sous na bokasité à kolo na komona vraiment papa Edo les 4 hommes Grenoble kolo ayeba kozana yo makambe belé Joël Pitu Manzido ki kola zana yo Interpol agence nakati ya Santon kolo abatela rabiso toujours vraiment merci encore na Mars Ngunda na ndenge ki na baragete biso toza bato tozalaka toujours peto kozala le peto kozala lobi vraiment merci encore na JP Kulumanta do qui est vraiment les pétroliers de Dallas na peso Bambote Chesco Ngoma oya bino qui ratakate vraiment merci encore na bayi Kenya tout bazala bien na koni star lokola papa yo trésor bango linga mambula petit Chico Polo le petit nanga di Kembex diki motema moninga ya bariki mafita donc kolo ayeba kozana bino tebi ki to robongisa nyoso to rizibula firita bana matete na pesi bilombo te potango na kota na vuvamu et que ça la passe derrière rizibula na nzela déjà à Bruxelles na ndenge makamono sekendela vraiment que et qui est toujours bon. Ok, merci beaucoup Konisa, Toye Panayo, Kandenge Zalakasa Mboka. Dans chaque actualité musicale, tu as 14 mois idée nayo par rapport à la musique oyo banda komona ndenge ezo ko évoluer ti lelo musique ezo kende. Dans l'ensemble la musique congolaise Konisa, tu avais dit musique na biso kende na okufa et je pense que jusqu'à aujourd'hui, aux en aucun argument que musique à Congo et qui n'en couvre. Parce que relève vraiment tout d'autres personnes de chanter. Ok. Les lots aux hommes ba mourir bonne musique, ba comme la partie primo bien bizarre. Vraiment ba mourir bonne musique, ba se retrouver les sociétés. Parce que on a le ba lo on tout ça musique qui dit trop tendance, ba que musique qui n'a aucun. Pourquoi le bibongo?
kala tozalaki vraiment batebelete mais léo tozana plus de 17 millions d'habitants na kata province de Kinshasa mais bolingo sani exactement non tout monde concert moko te beti concert moko beti 1 million de fanatiques ba concert à Mutrocha bango wa pisiko to lingana te po ani léo toze belé surtout ba wewa baza partout donc okukuta na bango air nyonso tout 24 heures sur 24 heures bazo circuler mais siko ndenge ni ketango bato bacha ba concert bato bazo te po ani kete to komi na ba tendance to komi na makambo mabe soki tozalaki bomoko soki tozalaki na bolingo mbele biso Congo to betaka ba stade partout ke bato ba sepela mais lele comment que prière ya moto vraiment que te concert à fulani esimba te po ngana lingaka ete mais soki bakuta na ebo mona be motion osani okam de to comment ko ina ba musicien na musika de tozalaka vrai na bato baza na vrai tozalaka caution na bato baza pe caution donc c'est ça le problème ngwana donc na pesi ba mbote lisusu na Bob Denard papa na Parisien JC Makomba la maître Gabi vraiment makamunyo tout et que ndera toujours bon il faut te ba ko pousser réflexion ngezo tinanga so na le na la mugi no sentir que musique lobby et que kufa okay tozale belé tozali na mboka o tant makamono to sala o etake kabasele na séjour de mort place azali afashaka réunion surtout à sepela na makambo ça ni et ça la donc c'est ça le problème ngwana il faut te ba ko pousser réflexion na biso il faut te ba ko zwa conscience parce que to le ba rebelle belé bato bazali na talent na ba bimité okay mais tant ba luka ba bima mo to pesa ba chance exacte toi na posa déjà kombo ya bato de ACB là toi na posa te bato mo su ba souffrir sur la musique souffrir na musique de c'est na moni pasi na 8 ans pe ya ko mekola ko pesa les mères et on a commis mire fona de la fière mais le lo bato balingi sous souffrance ya musique te souffrance ya musique ngolo ba gete okota mudungu souffrance ya musique ezali état d'esprit okay donc no tem bis esprit nanga po parce que lobi na ba ko pesa les mères le meilleur oboni ngana ba yelo roni bito to vanda awa Rigo Star bazo travailler na Jano Abumba Masikini Rigo Star ba travailler na Jano Abumba Masikini et que comme anata moko boyeke Rigo Star akei poto na 1978 atiki viva la musique na kata na Kinshasa et lo koni sala ki ebongo Rigo Star adalaki na mwasi na ye moko be kombo babengaka eloko la Diane donc azalaki na akabelaka Rigo Star grometi moko azalaki ya 100 grammes talaka grometi ya 100 grammes ya or Rigo Star alata yango ayeba yango akutani na vieux Van School vieux Mavinga okay papa bino oui vieux Mavinga tellement azali moto akotisaki ba bijouterie ba bijoutier nyonso tout oyo mona ke moto nyoto ke tena ke na bijouterie moko bena kutana na bato père na biso moto forma tous les bijoutiers okay parce qu'il azwa kita ko sa na mindele azwa kita ko sa na bato nyonso tout na 1970 okay azwa kita ko sa na mindele yango mona ekete ayebaki valeur or Rigo Star daki na gourmet o ba bengi lokola neti 100 grammes à gourmet o azali pa mwasi na Diane azalaki wapi azalaki na Prince de Liège okay na Belgique Prince de Liège te na okay okay na ndenge makamunyo tu ndenge kendela vraiment ndo pesa le meilleur na bango o esengele ekete ba pesa après avoir que veut pas ma finga biso mais ni vraiment or oh c'est vrai et ça or to koyeba lolenge nini toko bomisango to koyeba ndenge nini toko pesa le meilleur Vivance bakeye pa président Dadou ouais BCCK mama bale ndenge dala kaka na président Dadou ouais Dadou ki monga badui atekeli nini wana après ça va bandi ma démarche ya poto Rigo Star a 8 ans ya rokende mikili siko papa wemba dozela kaka ke to beta conseil na vis-à-vis c'est que Rigo Star osani azongela biso Vivance ABC papa wemba kozela Rigo te Rigo ndenga ndama boye aoke mikili donc na tout sike na aéroport déjà ke kozela ete papa wemba tali bima Solis c'est lokola Rigo Star parce que Rigo Star azali lokola Solis c'est orchestre o babengi monano ya bana ngiringi okay parce que kete ba générique o dans passe auto yebi et ça la vraiment que n'attaque o dans mabe popé d'un peuple bleu de pombe de do donc ça va variété à monano na variété o ekende na ninyo na Victoria mais na kata monano ezalaki ba marche à chant mais c'est comme ba variété na kata oni non c'est pour tout monde a pe wenge ezwaka mélodie ya nzembo o babengi lokola jaria ezalaki lokola nzembo ya ntesa zitani o ayembaka jaria Bernadette
na ndenge makamuna otekendelaka siko bewelaka kombo ezali lokola neti marche nzembo ya jaria ale makaba akomisaka ngo lokola comme variété ndenge ekendelaka ye mpe azwaka lokola neti kete variété ya monano ya banzembo monano siko na ta wana moto ando oyemba passe omonzi azalaki chanteur na jolili yango moni kete azwaka biloko na mémoire na kati ya viva eloko nini esalaki ke Jerry Gossard bayeba kopesa le meilleur ntango babandi kotravaille na Jano Abumba Masikini donc bazwaki ta ya kotravaille vraiment effet ndenge bapesaki le meilleur na bango wana yango mona kete ntango makambo nyonso ekendelaka wana Jerry Gossard ake poto ntango ake mikili bakutani na grand frère na ye vie André parce que biso na ndenge ya Kingabwa tozalaki na lupango kuna na avenue Kingabwa 33A Jerry Gossard bazalaki na 36A donc na ndenge makambo ndenge bande kokendela na ba réalité ndenge bango bazalaki na 34A ou 36 eki kombrianga po avenue Kingabwa mapango ngo ndenge ezalaka ba 12 mètres bazanga na ba double numéro ni pesa biso zunguluke tanga komi wana ekomi wana makambo pote bandakala ke yana leki babebani vraiment ke apesi maleki nesa 100 mètres eke na ngwana Jerry Gossard akomi kovanda bandaka po baye kokutana na Theo Blaise Kunku Theo Blaise Kunku aye kotala mabi Jerry Gossard na yoki déjà kuna na Kinshasa babeti déjà na banzemba viva la musique ba effet wana waba ba guitare wana na makambo nyonso tout esengeli ke epesa le meilleur Jerry Gossard tanga pesi le meilleur na ye wana baye kosani bakutana na Theo Blaise Kunku Jerry Gossard aye kokoma nzembo na ye tellement yebe kokoma banzembo baye kosala na Theo Blaise Kunku nzembo oya aya mwana jambala ara mwana bateke mwana jambala ara balobi nanga kei kuna jambala baye kosala les dieux créent femme nzembo ya aimer oh popo aimer à moi je suis à toi donc eza biloko o Jerry Gossard bazwaki ta batravaille ngo na Theo Blaise Kunku donc Theo Blaise Kunku azwaki ta ya kozwa ta ya koteka Jerry Gossard o biso to bossa na Jerry Gossard azwa ta pe ya kobeta na kasave série wana musique ezalaki na talango so Jerry Gossard abeti guitare azalaki na ta o anozwa talaka niveau comme na bambongo na banque akomi na une affaire lokola ba 1,5 million francs français oui ezali na côte la banque po parce que ezalaki na ba sélectionné ça doit beta la ba jamaïcain abeta po parce que ayebaki kopesa le meilleur na vraiment na pesima ba beau séjour vraiment ya japonais o ba bengi lokola lilime ya mwana Suisse ya tongo papa na Karine papa na Paki motema ya mère na nga Mimi na pesi bambote na mosiko bozali vraiment lilime Simon Mafo na pesi yo bambote ke na mosiko zali na ba réalité yango wana yango moni ke makambe belé o epeselaka le meilleur le Jerry Gossard ayebe ko sala musala na ye Jerry Gossard a 8 heures ko beta tina kasave o epesaki le meilleur nango wana ezali ke kasave barozwaye bakopesa le meilleur yango mona kaka ke destin kabulaka banzela tant tolobi ke soko zi mwasi o azana loposo ya mindele ba ke suka a préparer so amona komi na le meilleur mon solo et continue na kalikino yeba ki rememo na procédure ya divorce yango pe c'est compliqué ka vie ki Jerry Gossard asali musala na ndenge ni ezela yango mona ka lelo tango vandaka wato vandaka so beti lelo ro ne nzembo o ya chemin de la vérité oye dama nini vraiment chemin de la vie guitare o ka ya mawawana Jerry Gossard yango mona na kata poto tango ko fela ba Jerry Gossard sotali ba mi disque belé a ko felo mi de donc muta beti yango trop c'est Jerry Gossard yango mona ke ba mundele ayebaki ko pesa le meilleur pour parce que comme ba mundele wana dali noko na ye papa na ba ani muteke gelor bilele koko na bango donc ye ne muta la ki lokwa ndesi ndoi ya Jerry Gossard o mona ba mundele donc ezaki papa ya muteke o azalaki lokola te na 36A réalité yango wana donc il faut toyeba po parce que ba Jerry Gossard ezalaki na 36A bon ba na 36B donc ba réalité ya musique il faut toyeba rango succès ya bato ndenge kendelaka donc o ezali ke il te perdre vraiment meilleur guitariste ya da ni so abetu la oyebi so ke moni yo otavi no fo suka marche achat no feza la rabo yango mona ke ayebaki ko pesa nazo lingana tu na question moko mais idée mo yelinga lisusu avant na tu na question on a connu ça aujourd'hui parmi les guitaristes au marqué histoire ya musique congolaise ceux qui te tient Jerry Gossard te tient Olivier Chimanga qui est le meilleur na façon
bato nyonso babetaka guitare Rigo Sarr aza na bapreuve koleka Olivier Chimanga na savoir ya musique même ina connaissance baza na niveau moko te Rigo Sarr a 8 ans ya kobeta musique omona ata mosuku abete Olivier Chimanga omona abeteli Fally akoki kobetela bato nyonso esengeli ke asala nini abetela mais soki oyoyi kaka nzembo ya Ingrid Josco touche guitare wana Pombe de Plédode wana Rigo Sarr yoka mpe nanga Rigo Sarr na lindanda na pembe de mpo nazongisi yoka posa nini sikozokosi yango mona biloko nyonso tedaka Koffi Olomide bayebaki valeur ya Rigo Sarr banani oyo comment dirais-je baredi Rigo Sarr a travaillé na bango trop so ozwi lokola neti Djemba Kula Mambo poromba kake betie pembe de pelude pepe Kula Mambo ya Rigo Sarr beta lindanda baka babina donc azalaki na connaissance moko boye po ezalaki lokola neti musique po parce que azalaki pe na frère na ye lokola grand frère na ye o bando beta na orchestre babengi lokola ndeti continental oyo ya mwasa maître Toro donc bazalaki bato bando betama ando beta musala na bango bayeba kopesa le meilleur na bango parce que toza bato mais tant que bochaka neti ba Rigo Sarr na banani oyema jureli koni ça qu'est-ce qui a fait que la génération passée bato lokola ba Rigo Sarr wana bazalaki na capacité ya kobetela Madilu système ya kobetela Papa Wemba ya kobetela Redi ya kobetela Kofi ya kobetela Zaiko omonaki a tourné na ba plaque ya ba musique congolaise album ebimia mususu 5 albums na année moko mais omona Rigo Sarr a participé na 3 mais aujourd'hui ba mercenaire wana ya ba talent wana lelo bazali susu te omonaki album ebimi oyo ba Rigo Sarr abetela kito nani moko abetela ki Kofi ka ye mutabetela ki Wera ka ye mutabetela ki bui est-ce que musique comme évolution ou bien système wana nde bandaki ko empêcher bonne marche ya musique parce que ezalaki ke connaissance o Rigo Sarr azalaki nango soki yo mopo yebi ki fokuta na Rigo Sarr boye ba kopesa toujours les meilleurs donc c'est ça le problème nango wana Rigo Sarr ayebaki kosala musala zolo ko ndete disque ya manzili ya bimba wana nyonso to wana o remarquer que Rigo Sarr guitare nyonso to wana de A à Z. Okay. Disque mobimba na phénomène yake na ye pdd bembo pdd gongo pdd donc zo mona kete biso des années 89 tant mbila belle ba na Rigo Sarr wana ezali ke année muteke mudando kanga ba danseuse ya mbila belle basuki okay donc wana bazaki na intercontinental na ndenge makambo bele zalaka o ba ya ke makamunyo tout ebando ke de très bien wana ngai na ozala toujours en cheval so na tana kingabwa na rozana na mboko nino bondo donc toujours na notre la cheval donc na pesi ba mbote pa masa na ami da France do pembele donc o tozala na yona misa na ngai o abengelo wana ndi shege lokola buis aza na Brésil na pesi ba mbote belé lelo oyo vraiment leki wa ngai ya motema Chico monoka ka ototika biso na ndenge makamuno sekendela donc ya pasi o yango wana ke tosi bire donc c'est ça le problème ngona donc il faut toyeba makamuno tout pourquoi to ba bon Rigo Sarr a beti mingi na vina so otali va muta bénéficiaire et pas Rigo Sarr le neti Kofi mais so otali le chemin de la vie au remarqué et Rigo Sarr na Koffi Olomide bachango na ba tourner disque à l'époque où ils en a makambe belé parce que au moins ba guitare na ye otomona ke peng pombo de ozomona ke pe bodo pombo pedo pondo do pe bodo pe kombe pombo pede okopana ke te azalaki na likolo mosusu oya bane kopesa bato makambo na ye ndenge kendelaka fo donc c'est ça le problème photo yebaka et lokoni ntoki kopesa le mais yango monaka tango ozana temps ko comparer parce que Rigo Sarr asali mingi po parce que bato ando travailler na bango lokola ndeti Jana Bumba Masikini zo lokola Jana Bumba Masikini na 1974 abeta guitare démonstration alakisa na ba franco alakisa na ba docteur Nico Kete qui est Jana Bumba Masikini na 74 hôtel que mutawali ya guitare na mino na kanda po parce que azala ki na connaissance pas dagi na recherche
OK. Siko bata bon temps ba travailler déjà na ba rigosar na makambe belé à passe yango. Yango mona neti ba jana abumba masikini moto ba beta lisolo neza te moto ko beta lisolo a jana abumba masikini il faut ça. Je na biso ba bengi na kombo lokola ndeti Pascal Lokwakanzi. OK. Da yende ma mutaje lokola fui ya jana abumba masikini. Mais tellement biso to koma ko vocabiliser na makambe zanga mutuna makolo. Moi to beta ba histoire ya batwana. Exact. To komi ko subir. Nzora ne musique ezali elengi soki bozi histoire. Donc musique ekeni lokola ndeti soko monique ba polémique, ba bêtise, ba connerie, muté komake abanda olobaga musique na biso ndeza sunava na valeur te musique na biso na respecter pona makambo ya ba réalité autosani. Tozomona autodoma donc c'est ça le problème. Konisa na ba dire na yo, tu as dit aujourd'hui musique ya Congo ezokende na kufa, musique ya Congo eza na déclin. Tant que Muto yo a vécu avec la musique, a connu la musique congolaise, évolution nango, nini otoko sala pour to meka un peu ko retrouver élan oyo ba père na biso batika ki musique ya Congo pour après des années to si mamutu te que musique na biso ekufi par exemple. Donc musique na biso na façon na dolo baneli. Kala o ezalaki question au vendre do mona kete bato ba beta net musique na ba discothèque donc ndenge zala na makambe belé avant que ba DJ ba robe bisala biso musique parce que ezalaki nini ceux album ebini ba beta disque à 100% ba ko beta yo ko banana première chanson tina dernière chanson ba beti mwana oza connaissance au kanga banzembo lele voilà nzembe betika katikati bakati Batemba moko tata chita pesa mate piti oko pena makelele bazo beta biloko moko bozaka ba biti mo bebini bango na bango ba DJ siko zo lokola neti ke bozo na fête ya mariage ba 3e âge bengi sa jeune moko boya bazala ba matériel na bango ba beto na musique à libala au reggaeton au tellement papa 74 ba betele musique moko maboye ba betele ma musique moko boye Bakine batte ba musique ba betele mais que kala bato bazwi chance mo ba beta musique na de A à Z album mobimba yango wana ko ba changer faut ba longola CD ba longola band ba chance que musique ezo kufa siko partir ba DJ. OK. O mona beti ma disque na mobimba ba na ngana dance mo na beta ngo chaque jour les restes là bazwa rata osani ya ba beta ngote même na ba bar o ezala makambo mutu dasa programme de ba nzembo na ba katikati ndenge tiki ngo bon machine e compter ka mo mobimba ezana bato net ba kotaka ozomona vraiment ta muso mona kete ozomona ke biso to bouger pour na micro hein. OK. Comment biso kaleta ki maboye o ma nzembo ezo mba maboye pasi saraka motema soki balingi yo tero tase mataka ngo mingi yo bokolo kokutana yo la bada botola bimisi na miso bato akomi kosambusa ngai tala na komi soni likola bolingwa diviser moitié koma koyenga nzambe pasi oh zabe osomona oye tangi betaka chaque jour bozo zwa terre ko kanga nzembo wana mais lezo mona bato ba zwa terre ko kanga banzembo te na ba problème rotala kaka dikembesi akende boye jo mwana na nyongo na ba kota pigeon ok pas masene mo ba pigeon na ba vie na nga peka mesona ke pas masala na pigeon ko bene sur asu na dikembesi hein lever masokolo donc ozomona kaka kete soko kekuna tango ozonga rabi oda de yarongi yaronginda donc eta makambo ndio surtout oye comme ça rabiso makambo belé photo ye baka makambo ni tosa na makambo ni tozoluka yango mona ka tonto bana na musique na yebisa vraiment Guilain motema Karine vraiment que tozara na conscience to ye barake eloko nini tozoluka pona vie na biso to ye barandike nini makambo belé bien ça ma gete Guilain kiala tozwa ka conscience la musique na biso ta bien mais bato ba okende tala suko des années 85 lombo makadi asala émission mona kata résidence na mais aolela ke ote na babwasi na biso babetaka musique bapa ya papa yango mona musique na biso ali fort so moni mission na biso sala fort kabimi c'est kabima na volonté na yemoko pe na bateti na yemoko parce que kete depuis 1985 franco c'est l'émission do lela kete ba musique na biso babeta ngote na boîte siko la des années 85 yebisanga lelo Pedi Kinzunga ana poto me tala kaka oncle ya bango ke poto na 1984 mais muto ayembi ete biso o hérita poto beba mais na 1984 tala place ba congolais batala na makabebele
ya oye retard po te beba ti lelo balobaka bongo falo poto ya mo beba nzoka nde sikoyo mutu na mutu aza na vision na ye mutu na mutu aza na makambo na ndeni akoki kosala Okay. donc chance mosusu ekozala ata mosusu ya Gelon Manganza ou soit ya Eric Pire alternative valable ou soit ekozala pe ke ya Allegri ya Makaya ya Jean de Lovemba ou soit Allegri ya Makaya donc kolo ayebi ndenge atrasa makambo ebele tolobaka na vie il faut toyeba korégler makambo ebele oyo esalaka nini oyo ekomelaka biso donc c'est ça le problème yango wana donc yango monaka kaka kete miziki na biso moto akombataka yango ezali kaka biso moko communauté na biso moko moto ekombataka miziki na biso nzoka nde miziki na biso eza riche miziki na biso eza très nécessaire miziki na biso bakolo miziki oyo babundela biso fo tosengaka bango merci donc c'est ça le problème yango. Konisa, aujourd'hui, il y a d'autres personnes au balobelaka pe musique, bazo féliciter génération à lelo, bazo féliciter évolution à musique à lelo, parce que tout me un peu kokota mukie na actualité, notre frère Fally Ipupa congolais au tozanaye, azo ko ache date na Stade de France oyo. Depuis les générations passées à musique congolaise, ba vie na biso tout au bolobelaka ko betelaka tolo bazwa capacité to chance wana to balinga te ko risque au Fally Ipupa zui lelo ya kotiana ba stade ya ba plus de 80 000 libanda ya continent Afrique. Batu mususu balobi ke musique congolaise lelo ezongeli trompe nango au-delà même ya héritage au ba papa Lei batikela biso au ba papa Lutumba batikela biso parce que aujourd'hui nous avons un Congolais qui vient de Congo alors que beta na ba stade wana ya munene. Mais na badi ya konisa tu nous dis que musique ya Congo et que na okufa tondi milanani konisa parce que chance to pesa chance te na façon na dolo bendango to pesa ka chance te OK musique est de la bien mais au mona ngoke au mona meke mutala mungi na tongo abo ya réalité OK na oye mozo mona mais a oluka se la ngolo ko ndeti nini mo mabe voilà tala la part dina na tali ndeko gochese pona ko se pesa faire yozo beton li solo kete nini wana fallait de beta na side de France ba français ba solo li nante ngo na ba solo na bango nante siko yebisa na sey bato bakoti na système lelo musique lelo la musique ça le kutate ozo kanisa na mutuna OK donc c'est na ba réalité okovanda na beta li solo mo biasa ya salité que o eza réalité yango to donc ande il faut to sala effort to bongisa mitema na biso soki to sungani to banoro sana ba place to na idée pe la force mais tant que to za diviser pour me régner au sepelaka na mutu te o pachene loko moko be message ozwa nango d'autre part nzoka ndo sani oboma okosa déjà public ozokosa déjà nani ozokosa faire photo da clair donc yo ça sentiment no kete alobaki boye pas donc ça boye tout ça na makambo réalité bobi munge donc na nenga réalité donc dans makambo belé o ekomela biso photo yebaka makambo belé o essaye la biso OK Konisa lelo musique ya Congo évolution ndenge zokende Fally Ipupa ache Stade de France oyo pe ba confrère ebele ba obundisa stade wana lokola Gauthier Sey to mona ki ba dire na ye yo tant que sage ya mboka nini oyo ko apporter par rapport ya bato ba oluka ba bundisa événement oyo ndeko Fally ache na Stade de France to lo bara ilo remoto za la clair musique ya kala yango eza lelo te websara bato te date neza lukuta te biso ava to boya réalité to kota na kata site to comprendre gete le D mais ndeko Fally osa ni arobeta parce que émission de cela qui lobina lelo et dans la ndenge mo su te photo comme na conscience merci beaucoup Konisa moi to memela bato zunguluke exactement les sous te parce que il faut to pousser mécanisme na biso to pousser réflexion na biso bango bakosala ba émission pour nini kete basu soulager fait faire kete Konisa makamba lokuta la makambo sala ba ndeko na bikazi o ya zoloba biso to ya mikolo to ta na kati ke na kata suite ya Stade de France tout le monde a été ndeko sani Stade de France à côté ça na kati so bosa na protocole d'accord so ka zimbo monte a fumule loko na été so yo tira ba grenade OK en plus so surtout congomani voilà ngolo ka stade o ya kotala ngoka posa ta baba siko comment na age ya Gauthier Sey o ça sera faire ba vantir wana zoka ne bino fo ba ko portera un plus ndeko ndenge ya keboy to yana na bora 22000 soki to beti loko 42000 biso pelo bipeso za sungi ata na 2027 tosani mais bino bozo la yeke te tamba kam lukuta siko biso na age tozo lango oyo il faut to ta na kata site to mo de yakete date tako
confirmé. Si vous avez un côté, c'est yo ça la sentiment moi be pot ça na faire na berere. OK. Attends, yo ba makamona te etama kiona, il faut na vérifier. Etama makambo auto daki na on lobby télé le voilà makamave, ya vérité. Car les ala qui vont vendre maboy, mutayebi sokete elamba na on ressemble à 3 parcelles na boum. Et il va fanti. Mais lelo tellement tout le monde a déjà à créer déjà ba compte Google, makambe belé bena Google mo aussi o makopeko loba. Soko tout nyema ba question oyebisa okete. Ndenge naza awa mutu tel be oyebisa okete date et à confirmer Google comment loba vérité. Siko yo oya na site wana ke batu ba yebi kete ndeko kosani obeta. Siko yo zo siko post sur la jeune oga faire et dans makio na siko kota na kata site. Makambezo kopesa vraiment barik mafita mutu pasi yango wana. Mazane musicien te. Mais au soyez parce que aza gaulois. Mais tant que vous avez les makambo be yava zo bate à côté na kata site à mon vérité. Mais Gauthier c'est yo le que de bisa batugete eza makiona. Siko toke na makambo ti wa. Je connais réalité lele comment que ceux qui le long moto a sombie lamba. Tozo na ba téléphone par exemple Pexi Tumba prêtre. Akoko tata sur la maison Vexas, monter ma mère wabelo na PC bambo. Akosombe mbana yebo. So botali onga bobeti yango e bimisela bino na prix na makamunyo surtout oye que la biso ke ba réalité. Donc c'est ça le problème qui yango. Konisa yebaka kobongisa makambe belé na makambo ekobela biso. Konisa ça jamboka lelo aujourd'hui tozomona ndenge batu bazoloba par rapport à concert wana. Yo tant que ndeko na biso tant que sage ya mboka est-ce que vous avez une réussite na concert wana qu'il fallait aura la capacité aussi ya ko pesa Congo honneur ce jour-là na Stade de France quand le bagalo rogné surtout honneur et ya batunyo tu ba osali ba kosepela na lobi boy attendre ko sali 50,000 pour na biso sali. OK kokinango donc c'est na plainte pour parce que ça la réalité makamune ni ça ni lolenge kendela parce que biso to le bagalo rogné ceux qui tozalaki na kibomoko ceux qui tozalaki soudé parce que tant na baguette musique ya kalezo qui chance parce que tout le monde va opesa na ba chance le chance de pesa maté parce que to komi na ba tendance na ba parti pris kala tozalaki muke tozalaki na union fait la force mais le to komi belé mais to koma na kanda to koma na ba méchanceté kokabwana et ça le quoi net sikete bozo bisara kete parti na mu comprendre ba sala nini ba yoka na raté siko ya pasi ya ngwana siko esenga le quoi net ndenge nini. Il faut te baguetter, baza y en a qu'il faut baza la mais morale. Siko biso to vanda siko baka mususu et comme la biso biso to calculer. OK. Donc le romo bezali mais biso to bete le romo et ça te siko to compte sur la bêtise voilà. Merci beaucoup. To pe sa chance na moto a osé ya pesi confirmation à date to so pas ba fleur parce que le bipé comme la rabatu ngana na vanda rabena ebi na masala nga mo bedaki derek mbemba millionnaire na yebi ke Kimasi Mbemba millionnaire to betela bango maboko pour lobi pe que ça fait tour na biso mais pourquoi que ce biso to komika na ko inana toza na ba faux calcul toza na ba faux discours biso to tala matola na Gauthier c'est vraiment na site ya ça défense est-ce que to Rolanda vraiment site bien to Rolanda Gauthier c'est ce que Gauthier c'est ça la sentiment moi pour se payer ça fait faire ce que discours yo beti zo en fait à soulager mais zo na la soulager na mensonge. OK ce que tant que c'est l'émission na faire Robin un peu bat botani Gauthier c'est été tala lobi bo pour ani kete ozo memaye na ba ventir mo boye zo ka ne bino fallait pousser kete ndeko bongisa boye ko to vanda awa na vandi awa Nathalie jour faire abeti na échanger et l'autre la kete ba réponse à ba kero to no mona kala le na kata orchestre to sani to mona ngoto et la kisakete bato musu hotel ko ane dibitembles mutu alinga pe faire mais alobi kete orchestre ya biso fo ba réquiter bato parce que bato ba oyemba oyo vraiment ba compter te pour nini il aza musicien aza fanatique ya jale loté ou aza na oreille musicale te lokola jafe mafita. OK moi différence wana siko yaza siko ataki musicien tanga ye atala vraiment bete orchestre nanga ona mona vraiment apport nanga to pesa te mais bata sentiment bazoye batekete otavo faire akenda o azokende te ndenge ngama na hela vraiment na santa orchestre ndenge ze hela ki ekende le bongo te mais omona bata sentiment ba mona ga neti makambo ekende bien konisa yo lelo pe ndenge oyebi jet set omona ngo ndenge tambola ndenge banda ko tambola aujourd'hui ozape de même avis na bato ba lo ba ke fait go là il faut changer équipe né
ko changer équipe te il faut ko sangisa su ba bosser su ba sani kibaya mais ba so déjà des génériques ba bi ko te lié bon awera départ unique ngai na to beta nanu so to na makambe belé le singa ko du générique ya faire ne biminga na bulo ko neti ba générique ya dynastie oye rataki ça nini teye elandi biso na ndenga kile le photo de la claire parce que to lo bagelo ko nyiso tu animateur faye bagelo ko ni a roboka akoza kana décret akozongela ngo apesi les meilleurs mais bon roboka ba créer belé et embryer na public bazo comprendre était message ça ni voilà pour parce que même générique est dans le message voilà il faut photo ba tant yo beta déjà na makambo mususu kete na moment oyo nyeso tu oyo il fallait pas nande on a biso fala bo de loko to sola te konisa odo mona loko eza loko neti oyo eza na temps o teke oyo e permettre teke elo ngosani ebimira parce que tant ozo boka ngo o eza na makambo yo beti lo départ unique wera sena bitini bolobi à cause ba animateur na ba bo aka biloko kala to pe na posa biloko na ba ya bango yango message yake na ba chanteur asika na ba animateur ba boka déjà ça va bossa la preuve bossa ba capable yango moni départ unique sani et yaki voya ko ezo annoncer pe arriver album ya Morote c'est le problème ngo wana nyo biloko ekendela bongo daki ba tese ba ye ba ndenge nini disque ekomi yelela mais réalité yango donc na façon to ça ndeti o de kona biso tanga boki da disque o aboki yango na à l'occasion de quoi na moment ni zoka ndekuta ngara ze 100 mois de décembre yo boki yango déjà na moment o tanga epuba susu bo bieteng le route soit fali tanga ngedima e bani ko tchasu makelele donc musique eza ta stratégie ndenge makambo sana etambolela ndela donc en fait la musique na sentiment il faut calculer la mata voilà on a oboka ngo cause dans ezali nini donc c'est ça le problème ngo parce que biso mo tamusu to mona ka tamusu ka kete ça défense a fallu to mona ngo lokani de lo mobe muke menso ka ndiki comment musicien adalaki ya kofi comment musicien adalaki ya casser la tête comment musicien ngo ayaki casser la tête pe na kimuko na kimukolo akuta pe bateau pe ba pesa derrière les meilleurs na kataka na kataka casser la tête ndenge ni na tiki kofi akomi na dimension mo mususu otavi mo likolo ya kopesa toujours les meilleurs si ko regret bateau ba ça ce ko ba calculer siko yango donc c'est ça le problème yango na donc to vanda to linga to de la soulager na biloko moko boy o eza na éphémère mais histoire ya vie ya moto o biso dota le Gauthier c'est aleki alinga ye la biso mensonge ya la gango kala na ba 2023 ba 2022 ba 2024 nzo na 2025 to mon na réalité Gauthier c'est s'il te plaît boluka bosunga faire boye la rabiso ba mensonge te boye la rabiso ba discours moko bena o yo moko ke so yo si c'est mission ba tunyo pourquoi ça libérer la vérité za beote na lobi na nga pona lo bakaka d'ailleurs on va dire bosunga artiste c'est ça le problème. Konisa aujourd'hui ozo révéler ba maramususu au Congolais ameka un peu ko négliger la musique ya Congo lelo les gens bazwaka faire na fali comme des rivales comme bateau bazo guider génération à lelo yo ke sage ya mboka muto vanda omona évolution ya musique ya Congo. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Fali na Ferré ce sont vraiment des vrais rivales oyo ke ozana Pierre Loro la Ferré oko beta tolo ozana Pierre Loro a Fali oko beta tolo? Non, le point c'est faire beta tolo te baza ba musicien rivalité na bango mo ba ponaki yango na commencement ya ba parcours na bango baka ya ba carrière ba beti esika moko suka na ba kabwani oyeya le passé na bango ba yeko bimano le présent donc c'est ça le problème en a donc moyen to vendre la makambo vraiment et ça était parce que guerre o ekendela parce que to lo bagelo nyoto même inakati ya salle génie ça là ni azala donc bo bien nyoto 6 mais nakati ya première primaire génie mo bimi les premiers aza doué parmi les 5 premières azali kati na bino donc eloko nyoto de la rivalité kolinga te kolala pose à la rappel toujours na vision OK que awa muto na kebenga na kosala nini pona pesa les meilleurs parce que loko nyote c'est une stratégie OK et dans la talent et liko lo barate que ceux qui yo dolingo pesa les meilleurs oko makilo muto zo linga boza na rivalité na ye ba tout peut ba kozala juste on lelo o ekomi déjà to komi pesa déjà to komi ko pousser réflexion na biso to koma nako na conscience donc to ça suma comme na sentiment te auto sala gilo o réalité il faut te la réalité o la vérité il faut te la vérité net na moni leki nanga kaji auti ko yenga daki mwana botami na mokoto numéro 19 ndenge bakambe ça ni ezali là donc ça ba réalité
il faut te pousser réflexion na biso, te pousser mécanisme na biso, to lingi nini tango ya rivalité so linyango, il faut que tu tenter. Faut bosser. Faut que yeba ko bosser dur, faut yeba na makambe belebe. Au moins le bomba na biso ni. Et là bomba na biso dali moi pas que au moment que mutu ba biso da dia meilleur. Yeba que on négliger déjà ko bosser, on négliger ko travailler. Pour déjà si ba ndimi yo o sala malamu, yo za meilleur. Tout le monde a meilleur. Au cause de la peine ba négligence à travail. Mais si on gagne ka be bâtiment ba danger. Na mutu ata musicien comprendre que te nengo to kene na makambo yango te. Donc c'est ça le problème yango. Voilà, tout c'est une question, tout pousse en appel vers la fin, il y a émission na biso. Konisa na des artistes wana ceux qui oko sunga bato batala rabiso. Différence il a fallu na faire ezala nini sur le plan musical na ko différencier te parce que comme musique il faut dans la bosser, il faut dans la vision. Oyeba elo woni na repesa les meilleurs pour na ba mourir bonne musique, bazwa tana bango ko tala ngai, bazwa ka peta ko zwa tepa bi malibanda pe ayoka makamunini oyo sa. Osala. On a le baga la comparaison à sentiment bateau basala na sala ngote. OK. Parce que to le baga loko nyo surtout on a belle voix et bête à la musique. Il faut ça na connaissance ya musique. OK. Yango ne mutere pesa les meilleurs. Donc c'est ça le problème ngo. OK. Si to le bibel voix pesa la nini pesa et pesa batu danger be Carlite rotonga ba immeuble. OK. Peut-être que Carlite tonga ba immeuble était. C'est ça le problème. Oh to za mo ngentesa akenda lilita tika biso bongo mona ke atongi ne pe immeuble était. Donc mais tellement dalaki na c'est très profond. Azalaki na musala malamu, azalaki na batibi ya malamu. Tikela biso to reconnaître te ça se te vandi vraiment ouais ngalo lendo ya kobota maina yaki na ngapona bima. Mais otala bente sa wana mutachela madilu poa nakata OK jazz. Mais au monde na ninga ba bien matériel, au monde akete madilu atiki ba bien matériel ko tesa. Mais na belle voix au comprendre que tesa ayemba danger azala makabu danger. Madilu pas bien mayebi ke qui est Daniel Ntesa. Mais le koni esali Madilu. Madilu tanga koti na kata OK jada bina kotika tante na pesa les meilleurs nanga. Et liko lo bateke tango Josi ka mbuta do yemba batebele ba okoka Josi te. Ba sama ngwana ba yemba oza bani te. Ozomona ba kese diambo. Bako yemba awa. Est-ce que ministère moko kuto akoma denze mone na kata OK jazz. Eza ba papa ba 74 ba yemba engwa chichimu. Mais tant que mon arrêté elonga chéri photocopie manguta aimé de muta embele elonga chéri wana Joski. OK. Mais nzembo ezali ya ngwachichimu oya do sala makamuna mais oromona ke muta robeta lisola ngwachichimu azate pona nini tozo vocabiliser na makambo ezangi mitu na makolo. C'est ça le problème de ngana ba voix na comparera ba tout mutu faza na recherche na connaissance ya makambo oya zo lingasa. C'est ça le problème encore. Tolali Tolamuki Star Yamboka, on nous informe que Ferregola Obeta double stade des martyrs, même s'il n'a pas aussi le niveau de l'eau. Il y a Rochano Liban à Stade de France, mais défi wana ya double stade des martyrs, Konista Omona Ondeni. Bon, si ko nga le baka projet est bien. Parce que nano ba pesele yango te moi to sala makele yango ezate to zela mokolo date nango ko ya to ya ba ndenge ni ko décortiquer projet pour nga na mona ba ye moka lobite mais bino ba mo la na mona garçon moko ba vaye na ye na yolo awamela na ye ba tembo na ye ya moto ba turbo na ye ya moto ba ndiko loba makambo eza nango yango te so ngani ngasuko tuta na rate c'est long au mutu ba dire ya batu voilà c'est ça le problème. OK ngali nga kete boye na projet boye na message to bandi ko décortiquer o mutuya yango wana. C'est ça le problème. Parlons de Weranson, le roi de la forêt, Konisa le 18 awa Adidas Arena, Génération Berceau. Est-ce que de la forêt, parce que c'est un défi hein, Konisa, c'est un défi Werabeta Bercy à l'époque 2000 ans. Aujourd'hui Werabeta Sali. Wana série wana sikoyo, la série wana ndoto ba travailler, bato ba tshela so makeli le bagino ba travailler na kati d'orchestre. Mais Nzambe tellement bon. Et Chokabino. Toto ba. Nzambe nazo yana idée mais yozo kenanga na fo. Oyo memi bisoka baba travailler. Yo lobby ke Bercy ozongi na tango Werabeta rango na la. Na l'an 2000. Siko fala za yo. Travailler à Kofi. Faire d'ailleurs. Faire qui cofondateur de Maison Mère à l'époque. Le cofondateur de Maison Mère, pourquoi tu as dit ma bourrique? Maison Mère et le baranine. Et le logo est salamagi déjà. Oui, confirmé. Oui, existe. Bon, le but, le site, bandeli sur ça.
kozala yango zoka nde babendi nde bato nde basala nini boyawa sikoyo ntango yo tomema makambo wana omonaki badiscours bombrie bata génération ya lelo koni pardon tikana on a tunu eloko moko est-ce que problème eza ya bato ya génération ya lelo to eza message epesamaki bien te parce que Fer aussi faisait partie ya groupe wana ya yebaki te ke maison mère eza continuité ya wenge po ye na bémission banda olobaki bacréa maison mère sikoyo mo wana nde yango nga nazalaka prudent tocréa maison mère ekangaka bato ebele maison mère et différenciation nan elegisi d'origine ya wenge donc c'est ça le problème bo bandela ko sala ngosundé c'est que même bato ba na kati ba ebe que maison mère alors mon maison mère ba tebele ba kopena ngo te wana rapide so na mwika mutabi tango to sala ki maison mère na za rasiko la benda na linga tena bimazoba OK c'est ça le problème ngo tango to sala lelo o ba tebele ba zora te ko différencier te maison mère et lobakanini c'est ça. Dès le début, bah message qui bien passé te bah tout ce que dans le coin net ndenge na mona garçon moi do ba Washington grand pays zo ande Claudine Washington adaki na mutu ba benga Washington ya grand pays ba benga yango te kete ba état ya Washington nda ka giki tutu azalaka mutu so sela ngo te na mona faire zo yemba Washington grand pays te Washington ba yemba mutu nde ya mutu OK eza ya États-Unis te oh reprend connais ça siko so moni so mutu muso atikali na bongo mona kote o Washington grand pays makamuni bazolo baloba yango mona embria pe shela mafita OK ba réalité mona esani yango wana na ndenge kindela yango mona ka siko to moni mutu do kende o te faire ema Washington grand pays a sel rope commander nzo ande Claudine Washington OK ba PCK be loge po ya mutu OK ba PCK yango te ke état américain et mo za net na mboka lokwa neti ya ba gibeko donc staff atmosphère donc na portilane na kati ya main donc gibe qu'on appelle c'est bambote belé motema blandine beko to kende toujours staff atmosphère et kenda toujours likolo donc ya mutu yango yango mona biloko batebele tant moni ke maison mère tant to salaki maison mère so na mona batebele babima déjà bazo bapo ba ba signification ya mon maison mère. OK reprend yango mona ka siko to meki moi ko limboela tant mona kaka o te tanto salaki maison mère ngamo mona sota keloko na esa rab na lito ikolo ba su bonte mbala sima parce que ba mona zoba c'est ça le problème koni ça we en son na che Adidas Arena o eza salle ya 8500 places na ba format ya concert o koma na 9000 o eza pe défi ya munene pona le roi de la forêt tokoki ko sous-estimer capacité ya we raté parce qu'à l'époque we en son na la capacité ya kotondisa ba Bercy ba Zénith mais lelo Diakoli et puis eza sous génération dorée au bazaka na maison mère te koni ça 8500 places est-ce que we en son lelo batu bo ya pe boye to moni pe plein parce que ba rideau ebimaki déjà na Paris Grand Arène na ba bimisi ba vidéo mususu o rideau omoni mundele soki ayebi soki na oteka su biete toyokanaki asala ezalaka boye mundele akazoba te OK omoni na ba réalité parce que congolais aza na erreur moko soki aye na concert azoluka place nini na kodiembela mpona apesa ndeko nanga koma na motema passe sikoyo babi soldat sikoyo oyebisa ngai bien mutu wana bien mundele mutu alobi kete tokoteka babiete mundele omonaki deya ntango balobi mundele abi te ba place esili sikoyo na kolanda sikoyo bato wana mpona sala na bango leti nde OK eloko oyo wera azolinga abeta yango format ya mobimba alingi abeta yango te lelo abeti ndambu lo babeta yango ndambu te azobeta yango ya format ya mobi mutu musu obetaka moko ndambu lelo ndambu basolo eza selo nde toloba mama mosusu nde tokende OK azobeta yango format ya mobimba sikoyo nzambe asali ye grâce eza na bana ba 23 ans bana ba 19 ans oyo babengi génération berceau oyo bapesi ye lisusu confiance OK oyo tolobaka na se ya moi oyoyo soki oza na baénergie moto akoki kolimite ta na yo aza te la réalité yango OK yango monike biso tant toyobaka te topesa na chance te OK na baréalité kaka moto yango kaka ye wana bafanatike na ye mpe bataka mpe kaka na poto yango kaka bango wana bakoya na bata génération bekso bakosani bakoya na amoura bonne musique bakosani réalité yango wana tosalaka bakalikila babétise oyo te tosalaka mpona biso malgré bagolwa boya te tozela mpe tomona bamakambo wana eza nango na importance te tovanda eloko nyonso tu awa faire azobeta Adidas Arena wer aleka na TV tous les bana maison mère Cla Wenge nyonso tu fierté bolo soutenir mwana biso OK eleki bese elekaki te elekaki mais comme na tour ya wer ekoyi bacharge
un problème makambo kili boye tout ça yango te ezali musique yango mona rakete et kende misi tango mine boye la wera distraction wera boule ndenge nini na bexi na bima na sama bi na grand Paris arena na pesi mukongo na double zenith na koti na cheval okota na cheval Bercy na moto na double zenith na bexi na koti na cheval après na bimi susu ensemble belle donc c'était le problème sur do boule siko na roya su ndenge nini on hélicoptère voilà ce qu'on a évité c'est ça le problème ngona ya do boule le roi de la folie bise peut do lukile pe échec donc c'est ça le problème. Merci beaucoup Sage Mboka Konista, continue. Voilà, Sage Mboka Konista tokomi na suka ya entretien na biso ya lelo bao balanda kiyo toyebi que quelque part tout le monde a servi mutu na mutu afi par naye na sagesse onzamba tikela yo konisa. Je suis vraiment flatté. Dernier mot na yo na émission à lelo et puis ba remerciement ra ndenge zala to kabona pour la journée à lelo. Bon avis autre monde a déjà que ngambo ya bon moyi et a toujours ma belle. Le toro régner lelo mais lobi to rolé na biso toto. Donc c'est ça le problème ngwana vraiment merci encore na bato tout bazuli bakwa rolanda konisa mavinga lokola boss papi matalatala matos yana Didier matalatala vraiment merci encore na dodo maziza motema Valentino maziza na kati ya Bilbao kolo ayeba kozala na yo merci encore na dodo tando motema Loranzoko les petits tando na pesio bambote vraiment na musika ke bozali bien prête petit tumba monter ma mère wabelo kolo eboza na otaki ba forme na pesio bambote chibasu oya bino ratarate chama sunda les leaders motema mère eleka vraiment alpha ngu na château d'eau big manager kolo ayeba kozala na yo makamunyo tokezala bien sa atmosphère na porcelaine chez Gibeko motema blanding beko kolo ayeba kozala na yo makamunyo tout ekezala bien la beige à la bière de luxe Basse Gare du Nord, Kolaza Nao toujours, Désolé London, na PCO Bambote, merci encore, on a Paris 20e, na Ndenge Makamoni, tout, et Kendelara, vraiment, merci encore, na Thiès Congo, vraiment, merci encore, on a JP, Koulouma Tado Kikolo, Ayeba Kozana Yo, vraiment, le pétrolier de Dallas, Kolo Abatelara, toujours, vraiment, Ange Bokato Doki, Kolo Ayeba Kozala Yo, Motema ya Kisola, Oracle donc Kolo ayeba ko batela biso toujours merci les sous na bokasité à Kolo na komona vraiment Joël Pitu Manzi na kati ya Santon Kolo ayeba ko zano na Chabosisi na pesio bambote belé nzambe na lola ayeba ko faciliter merci encore les sous na Papa Edo les 4M Grenoble Kolo ayeba ko zano makamunyo tout ezala bien merci les sous na Guilin qui a la donc Kolo ayeba kozana motema ya mère Karine vraiment na viri Chotilon donc Kolo ayeba kozana makamunyo tout et ça la biso bien vraiment na présenté sur mes condoléances ndomba sibangani awoti ko bungisa vraiment mama bokilo na ye vraiment to koyeba ka ndenge ezalaka esika kolela bato so lela esika mawa tokozala toujours na mawesike sengo to kabula pese et sengo vraiment merci les sous na bokasité à Kolo Christian Kosi Marine de qui firita bana spokobel Kolo ayeba kozana no makamunyo tout et kosala biso bien papa yo trésor bangu na pese bambote belé Kolo a facilité biso makamunyo tout et que son biso papi kitambala RDC merci non les sous na makamunyo surtout na ndenge ekendela vraiment ke nzambe a facilité diki di kembe si j'ai fait ma fita bariki ma fita Kolo ayeba kozana bino makamunyo surtout et que ça la biso toujours très bien na bokasité à Kolo Chamasunda les leaders ambassadeur Remo Singa 001 Pascal Yombe bien nga Bibora président Michila merci encore na Venasi Boudile Maseke bébé Chuna na pesi bino bambote vraiment et que ça la biso toujours tranquille bosani Faroker hein non Faroker wana zali muta pesa au visa. Merci beaucoup mère de mère na peso mbote Faroker motema ya benanga mavinga yo ya mwana na bosanité passé quand wana ko sa ko mabe donc merveille lozita firita bana Dijon mère il y a 4 hommes donc na peso mbote belé merveille lozita merci encore tous na Gladys Lusamba mwana mwasi o azanga ex daga bandemba na mwana mobile na ye azanga nemba mbanda kikola za na yo firita bana Paris
et que ça la biso dia brother mavinga motema Maria Mibengi Exil mavinga na Dijon na pese pe ba mbote belé Melki mavinga na kata Luanda Kolo aïe bakobatela. Merci beaucoup. Merci beaucoup Konissa, merci na maman Césarine Tumba, la reine de Paris, la gouvernante, grand-mère na pesho ba mbote benangai Pal Sekam papa Ntemo papa Diasambo Raman Kota hein depuis Rotterdam ya yo ngwana papa Philippe Timalembe Escalier Alola les grands maîtres na pesho ba mbote Nicodème papa na Brackley na pesho ba mbote na Bosani TV na Pablo Kitambala maison Kitam service Yonani Aboya hein maison Kitam service na pesi bambote belé na Bosanité venangai Dem Mukinda bambote na yo Sephora Nanga mama na Zuzu na pesho bambote Tania Kailos depuis Belgique mama na Zizou bambote na yo Jetou Mawala mama ministre de Paris ya yo yangwana venanga mayo star ya ba mayo kombo ya suko e clôturer ka émission yangwana quoi. Merci beaucoup na bino bozalaki wana pona kolanda biso na analyse na Bosani dans le temps vraiment ndeko na ngai vraiment daima ya kobela ko ba bengi lokwa ya Jansi donc Jansi o ngai vraiment donc kolo aye bakozala non na soleil mana gibeko vraiment donc to bandeli ni na kobomisa makabe belé et vous pesa biso vraiment très bien parce que santé embria qui est moi moké donc na ndenge makambo sa ni ezali la lolenge ekendela donc ya pasi yango wana donc to sepela na bato tango santé za malamu OK to pe santé pe et baby na ndenge za la donc Jansi makoma donc dynastie Nzamba pesoka makasi ambassadeur mani cool Nzambe pape sope makasi bage ça biso toujours. Voilà mesdames et messieurs d'ici là portez-vous bien Nzambe abate la bino to kutani analyse okoya bye bye.